parole aux femmes de nous expliquer réellement qu'est-ce qu'ils ont compris dans leur formation et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Si nous pouvons les inviter, maman, maman, pour continuer à l'élève. Amen, Ligota. Amen, Ligota na Cristo. Amen. Bon, pour moi, les données de Samuel Awa, vraiment, il a été pour la biso. Kolon Nzambe na biso azwa lokumu na nyonso oyo azosala mpona biso bana na ye. Amen. Topesi merci na prophète Paul Dominique, na Mama Safala Marceline, na baserviteur de nyonso ya l'église du Lobanantana. Vraiment, Nzambe na biso a continué kobatela. Amen. Pour la lumbango, to continuer programme na biso. Tozoluka na biloko nyonso oyo tosali awa oyo bandeko bazomona na table ezali biloko oyo topesi na formation. Tozobanda na JD Tangawis, groupe oyo esali JD Tangawis badelege moto moko aya mpo aexplike JD Tangawis. Amen. Naubana expliquer nasali msana hapo nazoanjia Tangawisi. Na kamati nasombi ekolomo ya jia Tangawisi uswat 1 kilo ya Tangawisi. Na zui yango na chi yango na bansin. Na zui mai na sukoli yango bien ata 2 fois pour bazelo elongwa. Après na zui yango na katikati yango ya moso soit so ozotuka nikoka ikwezala muke po so ozotuka epanzala te na katikati yango uswat oza na mixer otie oniki yango. Tango ekomi potopoto vraiment nyonso elikami na zui bansin ya mai ya mesure ya 5 litres na tia yango na kati ya mai ale na pase yango na passoire na zui jus na bwaki basalite ya Tangawisi. Après na zui nzungu na tie na moto. Donc, contenu oyo qui agit à Tangawisi na tie yango na moto na kotokisa yango na tie yango na moto ti tango ebanda kotoka nabandi kokonte de 1 ti na 10 minutes na kitisi yango. Tango na kitisi yango ekomi malili na zui 3 verres ya sucre na tie na zui sachet moko ya jus ya tiara na tie. Soki na bandi kobanda yango ekozala pendant 3 minutes. Soki na bandi na gauche na kobanda kaka kotourna yango pendant 3 minutes na gauche ti tango 3 minutes ekokoka na kitisi na tiki na kitisi yango na tie yango esika ya manini na congélateur soit na frigo. Après na zui jus na ngai ya Tangawisi. Amen. Jus na ngai ya ngolo. Amen, Yoga. Nako instante jina wana sali makombo ya limonade. Sali wana formule ya chimete. Nasomi na citron. Nasomi gaz citron na raya miel. Toke na miel na chie oui. Toke na miel na chie kara. Nasomi citron na ma
jeter vers le produit, puis 4 vers la maille à Madi. La vie 4 vers la maille à moto, la Dieu. La vie 6 n'a rien à faire, la sanité. Et la sanité, la Dieu, la carte. Et on a fait la carte, la sonde. La sonde chicha, la Dieu. Yahweh, ni J, ni monade. J, la taille Yahweh. Amen, bataille. Amen, Libota. Nous avons présenté produit Nangaya Javel Nazarani. Produit Nangaya Javel, produit 5 litres de maille. Au Tchamo na so na cantine. Aujourd'hui, 0,875 kg d'hypothèse DHT. HDH. Aujourd'hui, 0,489 kg de carbonate. Aujourd'hui, sous 0,04 kg de sucre caustique. Au mélanger en eau, au bandi pour tourner en eau, sans ciment. Au tourner pendant 3 minutes. Ce qui est dit, aujourd'hui, au déjavel, la biso yango. Amen, Libota. Amen, Libota. Saluez le bouquet national, la joie qui a citron. Ensuite, la citron, la bassin, la maille, la seconde bien, qui la partagé l'année partie. La raffinée, la maille à citron. Quand la citron, la raffinée maille, ensuite, elle la maille à bambou. La mesurer, la veille à citron, la tire à nous. La mesurer, nombre de verres, il y a citron, nombre de verres, il y a sucre. Ensuite, on la tient dans une maille à citron, sucre, la tient à nous. À partir de là, on a ce qui est le on va faire, on va sortir là, que je qui on doit ici à qui aujourd'hui, comme à l'île ici, on tient la restaurant, on tient, qui aujourd'hui, aujourd'hui, miel, avec l'autre. Maman doit expliquer l'esprit de sel. Amen, Libota. Esprit na biso, produit na biso bateli yango na Congo ya esprit de sel. En tout cas, mingi toyeba yango. Mingi otuna esprit de sel des années, en tout cas tomalai koyeba te. Or eza produit moko malamu mpona nettoyage. Nasalaki produit na ngako, nazwi so na ngai ya propre, na mesure mai na mesure ya 5 litres. Natie yango na kati ya so na ngai. Nazwi demi-litre d'acide chlorhydrique, na mélanger na mai, allez na tourner yango pendant 3 minutes. Ne et après 3 minutes, yango oyo epesi produit oyo babeli yango na kombo ya esprit de sel. Enettoyaka biloko ebele, bamutuka, bavitre mituka, bakaro ya ndako na bakiti ya batoilette na biso. Yango oyo moni.
Amen, Gota. Bon, ça n'a pas commencé à la na utilizaji sengi travail na tuna bâtiment propre ya plastique. Na somme ni 3 détergents ça va parce que les pommes ça va utiliser là aussi pas sachet pour celui la cantine ya mal au sel qui sengi maillot. Après aussi par un nifleur la tête quand on a besoin de densité. Na somme qui un demi na na sur la cantine. Na baloni na suis un demi-cuillère de café à bout na sopi na kati. Na balusi pendant 3 minutes kaka na même loboko to balusi la. Dès to balusi pendant 3 minutes dès to obtenir na chose que c'est suspension yango yo to na ko nettoyer bandako ba il doit le tenir. Amen. Amen Bota. Amen. La salle qui produit la masse en terre. La somme na zaki c'est bidon la 5 litres ya mai na tie na so na mai ya propre na mesurer bidon la 5 litres ya mai na version la kati ya so eza propre na kati na zui 3 détergents na tie na n'importe quel 3 détergents na tie na kati et surtout détergents eza na mwa bonne odeur na tie na kati ya mai na ngai na zui produit na ngai titane na tie na kati na jus citronnelle na ngai na tie na baloli yango kaka na offense moko nde ekopesa nga produit bademi na bongo ya barterol. Amen Bota. Amen Bota. Ngai na ye kolakisa lolenge nasali jus ya dongo na jus ya base ya soja bandeko dongo batebele bayeba amoka ke balama dongo ndenge eza wana okosala ngo jus esungaka makasi ya kosakana te nasali dongo na nga ndenge nini na sombi dongo ya 1000 francs ça dépend ya possibilité oza nango na quantité oyo lingi epima na sombi dongo na ngai na sukuli yango bien sans pourtant na catalan na bandi na kosokola yango na sokoli par après na bandi kokata dongo na zwi dongo na ngai na tiango na nzungu bandeko il faut tosala attention okotiango na nzungu oyo mingi banzungu oyo tolambelaka ti poso okotiango neti na banzungu oyo tolambelaka ezala na mwa bagwa bapilipili bani na sukuli yango bien na tie na nzungu nazwi mai na tie dongo na nga etoki me akolinga te etokaka ya makasi mingi ça dépend ya dongo quantité osomeli na changu kuna dongo bapeka pembele 500 francs sikoyo moyen na déterminer exacte pour que tout dongo bapeka ngo mukemi oya linga yeba mingi après amonanga ntango etoki nazwi na pase yango ntango na pase oyo etikali na bandi otuta yango na kotuta de façon ke bagraine wana mpe tutama mpo na zala posa mai wana ezaka na kati ya bagraine esungaka na makambo ebele ntango nasisi kotuta na pase me kopase yango eza facile te mpo ekomaka zeizei na bandi opase mais entre temps na désinfecte déjà mai na ngai na bandi obakisa mai ça dépend ya quantité mais il faut lingeza mingi zeizei wana ntango nasilisi nazwi dongo na nga mai nazwi keju batetela babenga yango keju na lingala babenga yango kefu eza bene sorte mikolo bato balinga supe na kala ezalaki soko meka moko bango pilipili mais sikoyo telema ke bato bakoma presse bakukaka nde wana mais ifo luka mwa moke oyo eza mwa pilipili ekomeli
nazwi mundongo. Mundongo ezalaka sous forme neti ya tondolo ya mokie. Eswaka boye. Nazwi yango na tuti pete beli bien. Mai na ngai na dongo nasangisi na yango na bandi kopase. Tango nasilisi nazwi chichara. Mais mingi chichara eza na babu ebele. Toza na babu menga na toka mingi oyo ya mangusta. Nazwi na tie. Allez la passer. Nazwi mwa sikra mukie. Na sikra vanille. Na tie. Yango ebimisi J à dongo. J à dongo est une importance ébélée. La J à dongo est sous la peau de quoi. J à dongo. Sauf qu'il faut la deux sortes dans la salle en haut. Sauf la langue sous pour la estomac. J à dongo. Au bout de ça, on sent une sous pour la soupe. Ceux qui sont des opolatés. La J à dongo. Au bout de ça, on masque. On a besoin de ça que l'eau. La J à dongo. On a pas d'animal. Les autres sont dans ma casse. Voilà mon après. J oyo. Soko meliango. J'ai un salaire yango. Et so pesa nzala makasi ya kosakanate. Bato bazanga ba petit. Boli bisina ye nango. Nazoteka. Oh na chepona lelo 2000. Mais la teka ngo 2500. Pona lelo. Pona clôture à moi de la femme. J'ai dongo ezana makambu ebele. Surtout na ba animal. Toko pele. Tokoti siko na lait de soja na sombi soja na ngai bandeko na libongo eza nango moins cher au moins de polo 2000 mais biso koto eza mwa prix likolo na sombi ekolo moko na ye nango na bandi kopona posoko tutango ande wana ezala na bua bien te na oyo epola na poni na yumbuli po mabele pesalaka donc nasilisi kosala nde wana na tiango na mai na bandi kosokola na sokoli soja na ngai bien nasilisi na tiango na mai elali na mai lobi na tongo mai wana nazwi na bwaki nazwi yango na bandi kotuta po ebimisa le yango ezalaka lokola ya mili kitabu na bandi kotuta mais à part ça nakozwa ndambu ya soja na kalingi namema nango na mashine te ngabona kotuta yango soja so kalingi yango ezalaka su makasi te na bandi kotuta nakolongola mwa kantite moke na tuti ntango oyo natiaki na mai elali na bandi nanu kotuta oyo nakalingaki so natuti namoni ebeli nazwi sikoyo oyo nalalisaki na mai nasangisi yango na bandi kotuta so natuti namoni ebeli na bandi kopase na mai me mai na desinfectaki yango na pase ntango nazopase naotya deja moto na ngai ya makala mpo moto efezala makasi soko oumisi mingi ekoma lokola mbweni lokola mbika na bandi kosala naosala ngo mbangu mpenza soki natie na moto bongo etoki ebandi otoka mpo yebaka ebeli ntango otie na mai omona bafulufulu ezomata likolo soki fulufulu esili ekomi kosala lokola sashe lokola kokanga maboko wana seke nini to ebeli mpo soki ebeli bien te ekelekisa bato libulu lait de soja biloko boyedango eza riche en tout protéine nango moye kutuna lobeza te eza bien makasi mpona biso nyonso mpona bapapa eza lisusu bien makasi oyo aza na posa explication makasi aya komeka natiango 2500 na supermarché ezali mais eza mleme kutela oyo oyo supermarché ezalaka mai mais oyo suka ataba na mite oyo baza na malnutrition kitoko oyo balinga ya monene yango
Amen. Goda. Aujourd'hui, ma formation est déliée bastante. Quand vous avez fait la formation, participateur, le roi de ça m'a séqué. Mais au fait, il faut ça que tu sommes, et d'aller mbongo. Oh, vraiment, à maîtriser tout ça, là, on est beaucoup à la terre. Amen.